mululendo 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 sikaya dilayo bankaka banke juvola yina kele nani yina papa kimbango yina kele nani bankaka banke juvola kele yina kele nani yina kele nani onzale dans le noa dans le noa Zale dans le noa, on zale dans le noa, zale dans le noa, zale le noa. Ema bundu yemabu lumaya didikala, yayembandu nanu yala yo, Papa Simon. Ema bundu yemabu lumaya didi yayembandu nani yalayo yayembandu. Papa Simon Kimbangu toyebi azalaki nani na protestant. Na tango wana ebandela banzembo ndenge otuni ngai banzembo bandelaki ndenge nini. Tango naza koloba na sikoyo o bayebi histoire bakolanda ngai attentivement. Papa Simon Kimbangu atindaki ba yekoli ndenge tolobaka na français ba apôtre na ye ba sali na ye o bazalaki ne ba proche collaborateur na ye ba kende ko joa moi to benga ngo ba recueil cantique na lingomba ya ba protestant. Tellement Papa Simon Kimbangu ba balinga qui était vie na vérité to yebi o joa ki kolo Yesu toko kini na histoire mulaite bato wana batiola ki Papa Simon Kimbangu bino boye ko jwa banzembo me moto boza na ye yazane abenga makanzambete me yazo sekwisa bato baba bazoloba azo sala ba miracle ami moni yaza monene bongo na nzembo ba ko jwa nzembo na yete ya mi moni monene batiola ki Tata Simon Kimbangu. Tango bazongi baye kopesa rapport Papa Simon Kimbangu yaza molimo mosantu mbala moko a inspiré kaka na moko ya basali na ye Papa Mukoko Jean na banza na nzembo ya liboso ndenge otuni ngai banzembo yela balandi nyonso bokolandaka biso partout na monde mbote mingi bipa nyonso bozwami awa ezali wa bino Mami Tutoma na Luanda. Mbalelekaki toyambaki ndeko na biso Papa School oyo azali dirigeant munene ya chorale des dirigeants azali lisusu animateur ya église Kimbangiste toyambaki ye ezalaki le 23 février 2022 ndena yango lelo toyambi lisusu ye awa tokosolola na ye na makambo etali banzembo na kati ya église Kimbangiste akomeka koyebisa biso tina ya banzembo na kati ya église Kimbangiste. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Mbote Papa School. Mbote mamami. Boni santé. Santé par la grâce de Dieu. Dès to moniani mokolo malelo nazalo yo tozomona yo zali likolo pour la préparation ya concert o ezali ko betama eva la samedi donc ozali likolo mutu ezo sala yo pasi. Vraiment ma mamie, merci pour la question. Mutu penza toujours vie ba responsabilité. Toza ko préparer mululu ya munene qui est fait le 3 octobre. Ils ont fait moko ya mukete. Ils ont fait ya munene oyo ba responsabiliser biso en tant que moko ya bancadré ya chorale des dirigeants toujours faut mutu et soit pour ndenge ni fête wana ekoleka. Donc il y a le 3 octobre na bando yebi yango ya date ya condamnation ya Papa Simon Kimbangu. Merci Papa School. Mutuna nanga ezali boye. O mekana ko expliquer. Église Kimbangiste. Banzembo o yemba makana kati église Kimbangiste e bandaki ndenge nini.
po toyebi ba kimbangiste ba fondaka ba nzembo te ba composaka te donc nzembo banda ndenge ni na kati église kimbangiste. Merci beaucoup mamami. Ya solo na mutuna na yo na sepeli makasi. Parce que lingomba o ezali ya molimo. Église kimbangiste mukolo nango papa Simon Kimbangu. Molimo mo santo. Na histoire toyebi. Papa Simon Kimbangu toyebi azalaki nani na protestant. Na tango wana ebandela banzembo ndenge otuni ngai banzembo bandelaki ndenge nini. Tango naza koloba na sikoyo o bayebi histoire bakolanda ngai attentivement. Papa Simon Kimbangu atindaki bayekoli ndenge tolobaka na français ba apôtre na ye ba sali na ye o bazalaki ne ba proche collaborateur na ye ba kende ko joa moi to benga ngo ba recueil cantique na lingomba ya ba protestant. Ah tellement Papa Simon Kimbangu ba balinga qui était vie na vérité to yebi o joa ki kolo Yesu to ko kini na histoire mulaité. Bato wana batiola ki Papa Simon Kimbangu. Oh, bino boye ko joa banzembo. Oh, me moto bozana ye yazane abenga makanzambete. Oh, me yazo sekwisa bato. Baba bazoloba. Azo sala ba miracle ami moni yaza monene bongo na nzembo ba ko ko joa nzembo na yete. Ya mi moni monene batiola ki Tata Simon Kimbangu. Tango bazongi baye kopesa rapport Papa Simon Kimbangu yaza molimo mo santo mbala moko a inspiré kaka na moko ya basali na ye Papa Mukoko Jean na banza na nzembo ya liboso ndenge otuni ngai banzembo yela ndenge nini nzembo ya liboso yimbami c'est Papa Mukoko Jean tango nyonso le 6 avril ndenge to fetaka le 6 avril parce que bandeli ya mystère ya Papa Simon Kimbangu nzembo na mingi yemba maka amakesa mandungini no voix tenoi ni noa kwa isulu sambulwa no voix tenoi ni noa wana nzembo Papa Mukoko Jean Zwaki. Donc na banza e bandela banzembo na biso e bandaki na ye moko Papa Simon Kimbangu inspiraki nde na ba oyo kolanda na mituna ndenge toko développer toko expliquer ndenge nini ezalela ki banzembo na biso ezwa magana lingomba. OK, merci Papa Seskoul. Est-ce que ye moko pe Papa Simon Kimbangu azalaka pe inspira zwa pe banzembo? Merci. Oui, Papa Simon Kimbangu banzembo na yezali o ye moko penza ayemba petu yemba kayango nako lobalika moko boye mama mami parce que le loto zo lobela Papa Simon Kimbangu pasi na ye amonaki na le 3 octobre condamnation na ye yango wana toko basé si ye yango wana nde nini ya mission na biso ndenge otuninga mutuna Papa Simon Kimbangu azwa ki banzembo. Réponse nange kozala lisusu. Est-ce que Nzambe akoki konspire nzembo? Te. Ye moko ayebi loko nini asalaki na nzembo. Apesaki nde message pour biso lelo to yemba yango. Ye ezali Nzambe. Ye mta inspira ka biso banzembo. Nzembo to yembaka. O Nzambi zengyankanu muna wantu wantiona ndiono dilanga ikekoka o Nzambi zondiasu kami nde na nsima na koyemba banzembo wana nyonso mobimba naza kopesa batitre banzembo parce que mingi bayebaka te azwa nzembo oyo ye moko ya Papa Simon Kimbangu oyo Nzambi zengyankanu muna wantu wantiona nzembo oyo ya Papa Simon Kimbangu na banda nzembo toyembaka yango mingi na ba prière. OK. Soki toyembi yango ezalaka nzembo ya suka après enzambiame. Prière le 6 avril
après on a mis un canou yango ezalaka nzembo ya suka po prière ya suka po ba clôturer prière ezali ya papa Simon Kimbangu on a mis un canou do yemoko azwa kinzembo donc on a mis un canou papa Simon Kimbangu yemoko. OK, merci papa c'est school sikoyo est-ce que okoki ko yemba ta parmi banzembo papa Simon Kimbangu à part aux ambezeng en canou moi deux nzembo papa Simon Kimbangu azwa ou bien trois soko okoki ko meka ko yembela biso ona. Oui, banzembo ezali mosusu ezali moi titre tozwaki mwa ndambu nango mikwikizilu tomawa endinga mvuluzi mingi bayebi nzembo wana opa sizingi vavanza maye la tweti monanga manta ngameti dadanga owi za watu sadisa ompe vewiza owiza owiza watu sadisa tango aza kosalisa PV wana aza kosalisa banzembo oyo yemuka bandaki koyemba na baporte na ye papa Simon Kimbangu. OK. Nzembo mususu wana papa Nsambu Twasilwa. Papa Nsambu Twasilwa ayembaka mususu tozalaki na répétition na bongolo. Atalisaki biso tango papa Simon Kimbangu azo yemba yango atali likolo. Atie loboko na likolo banjelu baza kokita. Nzembo yango yango nzambia mpungu tata ngewa nene beni tomakutu simba ketu vidiko yeto tumazowa setu vila keswa tosa kondwa mvuvu votu nuvwa fumu yisu fumu ngewa nene beni tomakutu simba ketu vidiko yeto tumazowa setu vila kesa tosa kondwa mvuvu votu nuvwa mwandantu mwaludi ngewa nene beni tomakutu simba ketu vidiko yeto tumazowa setu vila kesa tosa kondwa vuvu votu nuvwa. Vraiment papa c'est school nzembo oyo yembi nayebi yango te mais ndenge ozoyembela yango epesi ngai mawa ndenge ozoyemba me nayebi te papa c'est school meka nanu kolimbola mwa moke nzembo oyo mwa moke kaka na lingala. Nzambia mpungu tata ngewa nene beni donc elobi nzambe yozali munene mingi beto tozali batu ya mazoba neti toyebi yo te beto tumazoba donc munene ya nzambe soki na explique yango bien o bayebi ki Congo na banda balandi yango très bien nzambe mpungu tata ngewa nene beni yozali munene penza okosalaka mingi biso tokoyebaka nzambe te na buzoba na biso tozali bazoba parce que nzambe azali bolingo titre nango tata nzambe ya mpungu ngewa nene nzambe azali munene ngewa nene beni ngewa nene beni tomakutu simba ketu vidiko na banzembo oyo ezoyembama na kati église kimbongiste kobanda na 1921 banzembo oyo ezwamaka vraiment ezalaki banzembo makasi
ndenge na yoka ki olobi awa ke papa Nsambu azalaki inspiré pe oyo papa Simon Mbangu pambola ki to papa Diangenda pambola ki pona azwa banzembo na kati église kimbongiste sikoyo papa Nsambu azalaki inspiré na tango ya 1921 to na ba année oyo eza likolo. Merci beaucoup mamami pour la question. Pour na bandeko bayeba papa Nsambu Twasilwa André yazalaki tata wayambo directeur général yazalaki directeur général des chants kimbongistes mokonzi mbuta ya la grande chorale des dirigeants ya liboso kati na église kimbongiste yazalaki na protestant mais papa Simon Kimbangu inspira qui est nzembo ya liboso na ba 1921 papa Nsambu Twasilwa na tango wana azwaki nzembo te papa Nsambu Twasilwa na 1958 na nzela tango azwa inspiration ya papa Simon Kimbangu wana na nzela azokende nkamba na mutuka nzembo ya liboso ayo kozwa nzembo na banza nzembo wana mingi tango na koyemba yango mingi bakoloba wow okezalaka nzembo ya papa Nsambu Twasilwa nzembo ne azwaki ndengo poser ngai question yango yo Mbanzampa yakuba mene mbanzampa yakuba mene kunai wavelela fumulo ukumika pasivo ya lwakayo kuna singa ikana ya veledi Mbanzampa yakuba mene mbanzampa yavelela fumudo undwa kisa kumbanzampa mbanzampa yakuba mene mbanzampa yavelela fumudo undwa kisa kumbanzampa kuna sitwa bwana yezimpangize tompe kuna sitwa yimbila kunga mieto myankembo kunga miyavelela imusalisi na Isu Mesia Mbanzampa yakuba mene mbanzampa yavelela fumudo undwa kisa kumbanzampa fumu eto yisu singa toma kutulwa kisa kumbanza yo yavelela mbanzampa votuto mazolana yetwa lunda silumpe lwa kakaka sitwa lwa kakumbanzampa mbanzampa yakuba mene mbanzampa
mbanzampa ya velela mbanzampa ya velela fumondo undwa kisa kumbanzampa. Vraiment oyo ezali nzembo ya liboso oyo papa Nsambo azwaka ndenge uti koloba bandai kokende nkamba azwa yango na nzela. Vraiment ezali nzembo moko penza ya kitoko na yo kaka ngo yemba maka penza bato bayebi yango ndenge oyembi wa bato ebele oyo bayebi banzembo ya kala bayebi penza nzembo oyo ngapi na yebi yango. Vraiment na kati église kimbongiste tozali Nzambe apesa biso don moko ya makasi na tina banzembo pe banzembo ozo yembama eza lokola mateya. Donc papa simemba ozo teya biso à travers banzembo na yene tinzembo o chiko yemba awa. Sikoyo papa Nsambo azalaki dirigeant ya chorale de dirigeants ou bien azalaki kaka mundimi simple. Merci. Ba papa Nsambo Twasilwa bango bazali ba premier pasteur. Oyo mama mwilo apesaka carte. Papa Nsambo pe azalaka? Papa Nsambo Twasilwa azalaki. Okay. Ba papa ba manimba dio na banza boyebi oyo ba jeteki. Donc ba tête union so ya ba groupe. Ezalaki na chorale pe. Ya ba responsable donti chorale moko ya ba mbuta. Allez papa a fait repartir bango oya ki jeteki oya sali dirigeant netozu papa Nsambo Twasilwa. Donc na kati ya bambuta on a nyonso ba premier pasteur de l'église o mama Mwilu Kiawanga apesaka carte. Ye moko mama Mwilu apesa bango ba carte en tant que banganga ya Nzambe. Donc na kati ya bato bazalaki papa Nsambo Twasilwa azalaki. Okay. Donc papa Nsambo Twasilwa azalaki mundimi utaki ne ngomba mususu ndenge tolobaka ezalaki kaka appel oya zwaki pa papa Simon Kimbangu po asala musala na ye tala mutazo kende nkamba mukola liboso na nzela azuka fumba ya nzembo oyo na uti koyemba. Donc na yembi nzembo yo complet oyo balandi ngai parce que mbanzampa la cité sainte mboka ya boule terra santa. Donc na balango na meki ko expliquer. Donc papa Nsambo Twasilwa soki tozolobela pona na kati ya histoire na événement monene ya 3 octobre ya papa Simon Kimbangu to toucher na kati na banzembo papa Nsambo azali parmi ba oyo bazwaki banzembo ya kafu do ba premier pasteur de l'église kimbangiste azalaki nganga ya Nzambe azalaki pasteur. Okay. Donc directeur général ya chant et nganga ya Nzambe. Okay. Sikoyo papa Sesku papa ndenge toyokaka ndenge tolandaka même na ba ndenge bateya biso ba information ba pesaka biso que chorale ezalaka liboso kaka moko ezalaki te o jeteki dirigeant koreki te chorale ezalaka kaka moko chorale ezalaka moko siko ndenge nini yango papa wa nimbado ya kutapika na kati ya chorale wana papa Nsambo na kati ya ezalaki pe na bato ebele tango chorale kabwani nini o esalaki tango bakaboli ba chorale nini esalaki ke papa Nsambo atikala na chorale de dirigeants ya ba dirigeants na lingomba na biso ndenge lelo na kopesa explication oboti mwana tant yoboti mwana koli ezalaki inspiration ya Nzambe lingomba na biso ya molimo oyo nyonso esalamaka na kati na église na biso etambusamaka na molimo ndenge nini okotuna mais oyo atombe na jeteki oyo ake kuna boye ezalaki basandowa bakorale oni bapapa tekasala mingi bayebaki ta banda koyembisa ex basandowa bakorale moko bapapa na bazalaki inspiré basali na papa Fumwalongo. Donc ye moko tata Simon Kimbangu ayebi ndenge nini asalaki na batata wana ke oya kina faki oya zui jeteki oya zui chorale de dirigeants ba chorale nyonso batata na bazalaki ba mitu. Donc ezali molimo ya Nzambe ou esalaki ke parce que papa Nsambo Twasilwa azalaki nene une église kimbangiste te awutaki une église protestante
Ce qui totali ba papa mapeka. Toki ko journée exemple. Il y a yenaye ba tata o ba tambusa ki ba premier bateau ba joanki musique. Une église kumbangiste pour na ba kende ko joango na église protestante. Pour na ba ya kolakisa ba nzembo na série o yasika. Papa mapeka a inspiré ki pe ba nzembo. Donc pas na biso zala ki molimo ya nzambe parce que ben inspiré bazali ebele. Papa nzambo to silwa a joaki. Papa na kata kora des dirigeants ceux qui sont basés parce que tozo basé na kora des dirigeants kakate. Tozo lobela ba inspiration ba nzembo na biso église kimbangiste. Parce que même na kati na faki wana eza na bato ba inspiraka mais mutabeta ka instrument mais nzambe inspiraka. Eza na bato mususu ayembaka te mais azali inspiré. Papa nzambo to silwa na pa na biso tozali na ba papa bankwanga ngo Alphonse tozali tozu ba papa bunia bana boyika mpiko na mabondeli nzembo wana nazwaki yango ntango nazalaki nanu étudiant. Alors na banaki kosala stage na travaux publics. Kuna nazalaki interné parce que nandolo wana basala vraiment cadre moko ya bien parce que na bana kosala pe spécialisation na ngai ya urbanisme. Alors étudiant que j'étais nazalaki pas en même temps fiancé. Nazalaki na facture ya libala. Alors, on a se poser la question, mais vraiment, ceux qui ont plus de 28 casiers, ils ont étudiants, tout ça, bon. Tu sais que Bundaka, Mouké, comme si on a une carte à chambre, on a étudié, on a une carte à homme, on a une libanda, au camion, on a un accident qu'on a dans libanda. To bimimba, on passe à internet, on a un secrétaire, il y a homme. Na bimiti, na komi kuna na libanda, donc on a un camion, on a un donc. Camion long véhicule ils ont comme un casier à Masanga ce qui est à l'intérieur n'a habité mais il y a plus de 500 casiers remorques il y a braliment alors et télémaki voiture mususu Mercedes 190 et yé comme côte ça il y a remorque wana alors chauffeur wana kufa sur place sikoyo ba étudiant ba yé ba zui blessé wana ba côté na mutuka musu mazaki déjà ya kokufa ba kena ye équipage ya remorque wana ba kimi alors siko ba étudiant ba komi ko pied ça siko yo remorque wana komi ko zwa ba masanga ngasi siko na tela mingabi mais kap nazo préparer libala masanga yango et puis naza sous secrétaire ya internat donc siko na ngongo mbezo le bakata motema yo ko bala mwasi na mbongo ya muyibi. Donc, on a vraiment on m'a cassé d'ailleurs kaka soko lingi 20 casiers 10 casiers yo kaka parce que les morts quand ils étaient munene penza. Alors on a mona ki kufanda wana na kubeta mabaku na côte na chambre na bonde na kangi chambre na bimaki na ekola na cité. Alors on a des petits soki na ekola na cité na bana ekola na quartier 9 na balabala Kindundu. Et pas à choriste na biso moko mona papa Feli Mankonko. Kuna to na ekola la ngana papa Hébreu qui nous les lois dirigeants il y a chorale de dirigeants dans la section Lukao. Alors papa Feli wana abanaye ko ça na Sotraz. Alors chaque tongo mona à partir à 4h ou 5h du matin ceux qui bis na bango spécial yé akena yeke musala. Alors biso ba to banaye ko tikala na ndako. À ce jour-là, il y a bimaka kendaki na musala, papa Hébreu pe abimaki na tongo ngana tikala ki na ngana ndako ngai moko parce que vraiment nazaki en famille. Okotika na ndako na sali pe na zala ngo posa na kangi pe ndako na yebisika batika ka fungola na kena ngai. Alors na ba 5h du matin donc na lalaki d'abord na likanisi wana ngabi obuzo bani na sali mais fallait na zwana ngani note masanga. Nde problème masanga pa na ngai komi résolu mais buzo bani na sali. Mi beko pe vraiment. Donc na komaki ko kanisa mwa mingi. Na tongo wana papa Hébreu pa bimi na ye papa mkolo ndako pa bimi na nga na tikali ngai moko. Et pas il lokola pongi et pas il lokola pongi te. Na moni tata moko azali koya. Tata na bandi koya bandi. Mouvement esalami on dirait que porte ndako efungwani. Na koti tata moko munene alataki bubu na kilote moko munene ya pembe.
aye avandi na kati ya na vai na kiti parce que il y avait kiti moko ya fauteuil na kati ya chambre tata na vandi lobi na ye pa na yo ngalobi ye pa na nga problème ni lobi na ye parce que tungisinga mingi na butu na tina mibeko na pesa bino donc esengelaki na yo ozwa na yo masanga wana donc tungisinga mingi na butu yango na ye kotuna yo na ozala na yo boye na nyonso eza na koposa epesamela yo kasi ozwa ntango ya kojuire na yango te olingi nini ngalobi papa nga nalingi nazala na longue vie et puis na sepela na bomoi na ngai aseki kaka ningisi mutu alobi na kei tikala kozwa nzembo oyo tikala kobondela na nga na kei tata na bandiko tango abimi nga na tikali directement na nzembo wana Yawe bomba ngai na ebombelo ya yo ya kimia donc aussitôt tata na za kobima na nzembo na ngamba na moko tana sutuki mais tata moko mais ondoto tozalaki na mutu na bimi na libanda mutu azali te mais na tikali na nzembo na ngai donc nzembo wana nazwaki yango ndenge wana yemba nano couple ndenge oyokelaki yango tanso biso yemba kama mabe ndenge biso yemba na koyemba ka couple moko Yawe bomba ngai na ebombelo ya yo ya kimia molimo mwangai mozwa kimia nasalela yo na bomoi bwangai nzembo na banjo na likolo nazwaki yango soki na bosani te nazalaki pas même na 20 ans bah 17 et 18 ans comme ça mais na baneko yema na chorale dirigeant en même temps nazali pisu ko yema na GGK donc groupe ya guitariste muta kumba yenga kuna ezalaki papa pauvre Gwale Jean Gwale oya zwaki nzembo yo Seigneur l'irréprochable et garant de la paix du monde. Alors tango nga za mwana muke yena na bani ko capter te so nga na zwinzembo mona ya zwinzembo wana ki olakisa ngona GGK ti apesi ngai gu wana mwana azobenga ngai petit okena no kolanda nzembo wana na lakisa kita musu na lakisa na erreur benini donc ti nga mo pe na zugu na komaki pe en même temps guitariste na zai koyemba kuna na voix ya baryton to ba guitariste ya kala ba yebi ngai. Alors nzembo wana na yekozwa ndenge nini ezalaki lokola vision parce que na yeba ezalaki pongité na vision na nga na monaki échelle to escalier moko ya mulayi eza ko se diriger tina likolo et na likolo tout moko esalamaki échelle wana ekoti na likolo. Alors bato mo ba yeko zwa ngai ba kenda na kuna siko na kenda ko mona on dirait ba bureau donc bandaku ba bureau kitoko ke mutu na mutu on dirait zalaki na musala na ye bayambaki ngai na bato na yebi sexité na yebi pe ko déterminer race na bango te mais bato mo kitoko penza ne sengo nyoso na ke sika moko ba pesa on dirait texte sika mususu donc mutu na musala na ye esika suka nde ba bane ko yebilanga suko mélodie wana allez comment on dirait concert d'adoration de louange babanda yo vana refrain alléluia alléluia alléluia. Alors na lokito moko papa na yebite na se atango na mona chorale moko yembi ndengwana te tango ba yembelinga yango ti na ngape na kamati na zwinzembo wana esili ale ba yena na lidusu wana tango esali ka pake na kita na sutuki na nzembo na ngai banjo na likolo wana pour na ko rafraîchir au mémoire parce que ça na posa ke na yemba mo ba extrait Banjelu na likolo bakobila yonkolo bisope awananse tokobila yonkolo kombo eleki monene na bakombo nyonso se kombo ya Yesu mobikisi kuna na likolo mbokeleki kitoko banjelu na likolo bakobila yonkolo Alléluia, 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 alléluia. Banjelu na likolo, enkolo, bisope awananse, enkolo. Tozali na bato bazui ebele, le ya papa nsambo twasilo. Tokeni dina bakisangani mituna oyekoya tokoyanola ndenge ni na bakombo
ya batu oyo bazwa ti ba 80 ti na 2022 oyo tozali inspiré et bazali d'inspiration Tata Smoki Mbangu eza koya gaga ba millions de millions et puis église na biso posta la recueil cantique au livre ya banzembo et ya moi passé ko banzembo leke belé maman Papa Smoki Mbangu aza molimo mosanto parce que papa nsambo to asili ona kaka ezali banzembo ebele misusu bayebiti ya papa nsambo ezali ba papa bakwangango ezali na ba papa lisungi ezali na batu ba papa babaka ane badiai musoi ezali na batu ebele bazwi nde ndoto loba banzembo liboso papa Jean Mukoko Jean mususu bayokaka kaka amake samandungini no voix ténoigne nous kwa yisulu sambulwa no voix ténoigne nous amake samandungini no voix ténoigne nous kwa yisulu sambulwa no voix ténoigne nous. Vraiment. Wana siko oyo nani azwaki yango? Papa Jean Mukoko. Ah OK, papa Jean Mukoko. Papa olobi ke ba inspiré baza ebele. O baza ebele olobi ki sangani ba mboka nyonso oyo église kimbongiste ezali. Mekana ko pesa biso ba kombo ndenge olobi ya parmi bato o bazwa banzembo na kati église kimbongiste banzembo oyo eza penza donc ya makasi ke soki ezoyembama ezoyemba pe ezoningisa quelque bato oyo yebi ba inspiré oyo yebi neti nakobana neti banzembo na biso tellement bazali ebele neti nakozwa papa na papa Bunya Wambombo parce que tozozonga tozokolobela 21 mais na inspiré pour batu bayeba l'église na biso to composaka nzembo te ezalaka composition te ezalaka l'inspiration parce que papa Smoki Mbangu c'est le Saint-Esprit église na biso soki moto a composé nzembo ne yemba makapena te ekoleka parce que tango kaka leki na liboso abandi kolakisa yango eza ne loko moko kolakisa ke nzembo ezali ya molimo te naza koloba pona ko flatter batu te pona l'église kimbongiste ezali ya molimo mosantu papa Smoki Mbangu c'est l'inspiration donc mission tozali kosala ya ye Tata Smoki Mbangu tala depuis 1921 lelo oyo mingi lelo bato mukili bakoma koyemba banzembo na ye na beleli okolo nyonso na ba obaza ba kimbongiste te c'est l'inspiration net na mutuno tuningai na bato oyo bazwi net na ko baneti papa Bunya Wambombo bana boyika piko na mabondeli pobolo ngitumbo yo nalingi koni ngisa mokili oyo pona mabe maleki bana boyika piko na mabondeli pobolo ngitumbo yo nalingi koni ngisa mokili oyo pona mabe maleki ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola bokozala lolenge yoko mayele mpelo lendo ya mokili ekozala se pamba. Vraiment papa c'est ce que nzembo oyo olobeza ya papa Bunya Wambombo bana boyika mpiko nazalaki na habitude tango wana courant ezalaki moins stable na tongo fona la mukapo na landa information na ya TV5 na yoka makambo ezoleka na mokili alors nazalaki vraiment na mawa mingi parce que la plupart ya information ezalaki toujours kolakisa pasi
po eza kati na mokili okoyoka na mboka boye babomi boye na mboka boye basali boye na mboka boye basali boye vraiment nazalaki vraiment na mawa mais kaka na botali télévision nazoyoka ondire baza koyebisa ngai ke bana boyika mpiko na mabondeli po ete bolonga etumba oyo ngai nzambe naza na posa ya koningisa mokili oyo po ete mabe masili koleka donc na kati ya on dirait mélodie za maloba eza kobima na kati ya écran allez ekomi mélodie bana boyika mpiko na mabondeli po bolonga etumba oyo nalingi koningisa mokili oyo pona mabe maleki ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola bokozala lolenge yoko mayele pe lolendo ya mokili ekozala se pamba donze mwana zwaki yango nazotala télévision makambo ezobima kati na mokili epesi ngai somo ale on dirait baza kopesa nga sikoyo information baza koyebisa ngai ke solution nango ke bosala makasi na mabondeli po ete bolonga na etumba oyo donc makambo esengeli esalema kaka donc ezali nzambe ye moko moto azobongisa makambo na ye kolingisa mokili oyo po ete alakisa bokasi na ye na tina ete mokili etondi na mabe donc ezobimondire na écran mais ngai naza koyoka nasutuki na nzembo na ngai nazwi nzembo ndenge wana sikoyo mama ya likambo oyo tozozwa sikoyo ezali na tina ya pasi oyo papa Simon Kimbangu mona banzembo oyo ezwamaki mpona pasi oyo ya papa Simon Kimbangu papa meka ko explique biso ya solo banzembo ezwama oyo etalisa penda date ya le 3 octobre ya pasi ya papa Simon Kimbangu neti oyo toyembaka neti na lingala nazongi mpe mwa moke neti oyo toyembaka o pasi ya Kimbangu kati na mokili ebongwani lelo esengo ya bandimi baso likabo tozwi lelo mingi basosoli te o bandimi tango nini bokososola pasi ya Kimbangu kati na mokili ebongwani lelo esengo ya bandimi banso likabo tozwi lelo mingi basosoli te nde o bandimi tango nini bokososola nze mwana zwaki yango ntango nazalaki nanu dirigeant adjoint na chorale ya Masina na Kimbangu parce que avant naya na njili nazalaki dirigeant na chorale ya Masina na Kimbangu alors tobandaki kopréparer ezalaki tozalaki na programme na concert moko esengelaki esalema na centre d'accueil toyebi na badate historique na biso chorale direction chorale na biso e organisaka série ya concert mpona kopesa lokumu na badate na biso wana nayebi su date te soki ezalaki le 12 octobre nayebi su te parce que ezalaki vraiment kala alors ntango na mpe soirée nanu ebandi te sikoyo tozalaki sikoyo na posa tosala répétition alors etombaki mercredi nga mpe bapesaki nga programme nalakisa banzembo dirigeant mosusu alakisaki da banzembo mosusu alors ngai mpe sikoyo bapesaki nga programme mpe nalakisa banzembo mosusu mpa tobongisa tosala concert wana sikoyo ntango tozongi na chorale ake kolala naza kolota ndoto bazolakisa nga nzembo wana balobi tala nzembo elobi bokoyemba ngo na concert nalingi nzembo ezalaki mercredi biso ezalaki koyemba concert mokolo ya samedi bayebisi nga kamata nzembo na papa kuluta tobe na ngai zwa nzembo oyo bokoyemba yango mokolo ya poso naza na poso boyemba nzembo oyo na concert mokolo ya poso nga sikoyo nazoloba mais lelo mercredi lobi nde jeudi totikali kaka na mikolo jeudi na vendredi tolakisa nzembo samedi toyemba ngo na concert abi bokoyemba yango ale balakisi nga nzembo wana pasi ya Kimbangu kati na mokili ebongwani lelo esengo ya bandimi banso likabo tozwi lelo mingi basosoli te nde o bandimi tango nini bokososola
alaksinga nzembo wana mobimba nango te sinda surtout ka boye ndoto o nzembo ndenge nza sikoyo te wana ezalaka mardi pas to bima sikoyo mercredi za sikoyo na pourquoi esekele sikoyo to répéter mais ntango wana soirée nani ezalaki te alors mercredi na vendredi ezalaki ba journée ya ba culte ya pourquoi sikoyo mboye to répéter na kati ya paroisse ezalaki parce que culte ezali tokendaki kosala répétition na ndako ya papa Jacques comme on a papa Yita Kinsombe na ntango wana azalaki dirigeant na Masina Kimbangu donc ngana na banai kolanda ye totali na paroisse libondeli ezali ya mokola misa ça sikoyo tosala ndenge nini malamu to no répéter sika papa Jacques nde tokendaki kuna tant tokomi kuna nde na lakisaki nzembo wana kuna mercredi jeudi vendredi et samedi pe toyembi yango na concert tala coïncidence elekaki toke koyemba nzembo wana samedi na concert na centre d'accueil tant ekomika tant Kimbangu jeune tokota sa sikoyo na podium totomona kaka tant wana salle de conférence ya kala pempene kaka na kati ya chez nous dawana ekangamaki wana mbala moto mona kaka ma mouvement mo ekoti wana nzoka nde papa kuluta zoya kota na concert tomona bato ba komi kobonga ba surveiller ba koti totala papa kuluta ndenge toyebi ndenge bana kotambola malembe papa kuluta ye papa koti paki ba bongisi place papa ki ko s'installer courant na biso pe matin na podium toyembi tant toyembi ka nzembo wana pa esili pa to bima de taka to sili nzembo wana esili to so nzembo susu tout à fait pas ko to telami ala bimi na ye bato donc tala nzembo wana paseta Kimbangu ndenge ezwamaki neti banzembo wana ekomisaka bato na kati na pasio papa Simoki Kimbangu amona ki pasi banzembo pe ezali oyo ezotalisa pasi na ye neti nzembo tata Simon wa ye kolwa kwa bato bambi vanza wabu foye wa satananu kasavutu la diambuko tata Simon wa ye kolwa wa bato bambi vanza wabu foye wa sakananu kasavutu la diambuko munangolo zanza ambi mukasundi lambe nyanza munangolo zanza ambi mukasundi lambe nyanza yoka couple oyo lobi pasi ye kwa mawamo nazo kasavutu la diambuko mbidia mambu bankangila mankale mbivanga mpe pasi ye kwa mawamo nazo kasavutu la diambuko mbidia mambu bankangila mankale mbivanga mpe munangolo zanza ambi mukasundi lambe nyanza. Ok, nzembo oyo ndenge olobi ezotalisa pasi ya papa Simon Kimbangu oyo amoni na mokili pe pona date oyo le 3 octobre ezalaki date ya condamnation ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu amoni pasi na minute oyo même na nzembo na yembi esalinga moi chair de poule parce que mission oyo eza yaye ya pasi na ye amona ya solo mami papa Simon Kimbangu amoni pasi mingi lelo eza na bato mingi bayebi yango okotala ba pasteur ya église mingi lelo bakomi ko baser mingi na papa Simon Kimbangu ya solo ndenge naza koloba awa mingi baza bapaya te
Papa Simon Kimbangu azali moto moko te mon pasteur moko boye te. Yé penza sauveur. Papa Simon Kimbangu sauveur. Moto moyindo il faut aye baye. Biso to ça il a Papa Simon Kimbangu publicité te. Yé moko mi moni sakana ba oyo. Ya yé. To bele la kate na balabala boya Papa Simon Kimbangu bondi mayete. Oyo bakoye ba mingi bayebi mais vi na ba secret na bango na banzela na bango ya mulili akotalisa batunzela mususu. Vérité c'est Papa Simon Kimbangu. Amoni pasi mingi maman mami 120 coups de fouet. 30 ans de prison. Bakoisi na batono ya cide. Babouak basaka babeti amoni pasi. Papa Simon Kimbangu amoni pasi. Ce qui est l'autre zongi si ba image wana penza. Maman mami ezali lisekité eza pasi. Lelo même théâtre ya pamba o bande ko na biso groupe théâtral basalaka. Tango balakisaka moi histoire eleka ki Papa Simon Kimbangu mingi balelaka parce qu'il y a moni pasi. Pona ngai na yo yango moni banzembo ya mawa ya pasi na ye ezali mutu akoki ko ignorer pasi ya Papa Simon Kimbangu te. Mingi Papa Simon Kimbangu lelo eza su makambo ya secret. Oh non nga na yebi te. Eza kaka pona ba kimbangiste te. Papa Simon Kimbangu aza ya ba kimbangiste te. Papa Simon Kimbangu ya mokili mobimba. Ya Nzambe. Pona ngai na yo. Ayaki pona go biksa ngai na yo. Pas na ye bongi ngai na yo to yeba yango. Nde lobiko na biso zali na sika. Okay. Merci beaucoup Papa Sescool. To komi presque na suka émission na biso. Peut-être za na lika moko oyo olingaki na tuna yo me na tunité na pesi 2 minutes. Merci. Mingi na yaki mingi ezali pona koloba ata nzembo. Na koloba mingi na nzembo pona pasi ya Papa Simon Kimbangu tokanisa pasi na ye le 3 octobre 1921 date ya condamnation na ye banzembo ezali otoko kanisaka neti nzembo loyindule pasiza zikwata mazitu kidi loyindule pulodia dikwata mazitu kidi loyindule tipasiza tumwena mwana Nzambi yandi watu fuila vananti loyindule tipasiza tumwena ngunza Nzambi vuma kuma ya mompelezo epasiza mona mase ngaloze yezo luyindula ngazo epasiza mona mase ngaloze yezo izina situmwena puluzo. Vraiment Papa Sescool ozongi si vraiment batu nakanisi batu bandeko o bazolanda biso bazongi penza mwa muke na histoire ya Papa Simon Kimbangu na pasi o ya monaki si ba condamné à mort 30 ans de prison donc batu bazongi vraiment. Merci beaucoup Papa Sescool. Merci beaucoup bandeko o bozali kolanda biso nakanisi moko na moko azwi likambo ya kitoko oyo tikoleka awa.
napesi merci mingi na bandeko oyo bolandi biso bolandi biso émission na biso bokomisi yango tina suka merci mingi napesi merci na ba membre na biso ya soutien Kimbangu 21 oyo bozali ko soutenir biso butu moi lokola mama Liliana Gracia Muselu kuna na Suisse et longo na papa Nunes Gracia topesi bino merci na ndenge bolandi biso pe bozali ko soutenir biso na canal na biso ya Kimbangu 21 tobosani pete maman Marie-Paul Muselu topesi bino mbote mingi pe merci na ndenge bozali ko soutenir biso na canal na biso ya Kimbangu 21 tobosani te mama Tansha mama Labi papa Manene longo na molonga ni na ye mama Odile papa Jean-Denis Makanda na mboka ya France papa Nabiso papa Raphaël Agitoma na mboka Belgique tobosani pete mère de la nation mama ya Banebele mwasi ya papa Didier Mathéus topesi bino merci na ndenge bozali ko soutenir biso tokomi na suka ya émission na biso tomonani mbala ya sima na numéro mususu ya sika ndenge zali mo mesano s'abonner na canal na biso ya Kimbangu 21 soki batie vidéo mususu ya sika eko alerter yo bayo nous n'a pas pendant dingambo ndingamvuluze ndingamvuluzi wa kamale de mage makandama somante la mene ndingambulu zi endi oya vesti nandingambulu zi ndingambulu ndingamvulu ndinga mbuluzi Kimbangu 21 obondo ndinga mvulu onga bogodo ndinga volo anga bogodo ndinga volo anga bagada ndinga volo anga bagaga oh sepelista papa sepelista papa sepelista papa sepelista papa takadege ya papa ya dogodogo bododo sepelista papa gigi gongo yanga nangangana sepelista papa Simo Kimbangu sepela naye papa Simo Kimbangu sepela naye les 3 octobre toko sepela les 3 octobre toko sepela yoko toko jongondo yanga nanganga ndi ganga sepelista papa nga na kote kablo wete nga na kozomba na Merci beaucoup na ndenge okomisi video oyo tina suka. Soko sepeli na yango nayebi ke okosepela pe na video oyo ezali na gauche to na droite. Soki ozali kolanda yango na Instagram, na WhatsApp ou bien na Facebook. Peut-être lien wana ekomona na te. Cliquez na lien ozali komona na se ya video oyo ekokotisa yo mbala moko na canal na biso ya Kimbangu 21. Soki okoti kuna s'abonner komona ba video ya ndenge na ndenge, ba message ya ba papa na biso, ba actualité ya ndenge na ndenge, pe ba analyse ya ndenge na ndenge. Soki osabone okosepela.